Bande Kobalandi Tokuta Nindenge Tomesana Kokuta Nabiso Nabino. Lelo, nous sommes à quelques jours seulement, il y a élection, il y a un gouverneur qui déjà campagne Ndenge Koleka. Bakwe Mususu ba tension Zamakasi. Bitumba entre ba député na population. Population impose sa volonté. Ba député pe boyebi ke ba député tozana bango basale la kamutute basale la kandembongo. Ba député provinciaux. Ba suffrage indirect mingi, la conscience ne joue pas. C'est les plus donateurs de Moutouarignac. Il y a une élection à gouverneur, élection à sénateur, en tout cas, pour éviter Tinate. Ce n'est pas ce que le peuple attend généralement qui passe. Et ça, il y a un bon nem tout balikak. Les lobes de Konanga Tokoyoka double langage, il y a Monisco. Numéro 1, représentant, il y a secrétaire général, il y a ONU na Congo. Maman Sidikou, à l'objet qu'il faut battre dialoguer. Potentiel est à ma casse. Mais porte-parole, il faut respecter la Constitution. À quel jeu joue la Monisco? Bamituna bande konangai. Tokobete li solo bande konanga boyeki makambwele ki na Bruxelles. Pourquoi batante zali kokoba? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pona nini bakonzi oyo mboka na ngai tozomona ta susi moko te ya koyeba ke est-ce que na tanta wana congolais moko azalaki to azalaki te? Ah oui. Toko kita na nyoki bande kona ngai pona kobeta masolo mais avant que to kitakuna tolingi totali sabino oyo delice sanga lobaka avant que tangu banule baboyeli ya kita na nyoki kuna na territoire ya Kutu na Maïndom pour contenir le premier congrès en vol parti nae. Nini alobaki na point de presse nae Bolanda. Viva! Envol viva! Na mabeko kweli biso pour éveiller bolandaki na nzela ya baradio ba membre envol bayeli tozalaki na congrès na biso oyo tobongisaki salema na nyoki na Maïndombe na mamba na mobeko to pe constitution na biso akomi parti politique nyonso eza la majorité to opposition et ezali na ndingisa ezali na capacité droit ya kokende kosala baactivité nango bisika nyonso bolingi eza boyede Congo ezali ekolo moko tokoki kondima te bisika mosusu na kati na mboka na biso bapekisaka baparti mpo tozali baparti ya opposition tozala na possibilité ya kosala manifestation te bino lelo bamilitant ya mpona tete estce bokoki kondima eloko wana estce bokoki kondima eloko wana yango lokola bino toboyi yango biso mpe toboyi yango moto akobangisa moninga na mboka oyo azali te mboka oyo ezali mboka batikeli biso na bakoko moto batikela ye mboka oyo na tata na mama na ye aza te mboka oyo ezali mboka batikeli biso na bakoko na biso baso moto batikeli mboka oyo na tata to na mama na ye aza te
koloba boye bobanga eloko moko te. Eske bozali na kobanga? Eske bozali na kobanga? Ekoloba ndako na bino boye awa po tokutana lelo bobangi bolakisi ke mboka oyo eza mboka na bino bomibetela na bino moko. Congolais nyonso il faut atelema po likambo oyo tokoki kobima yango te. Soki majorité alingi la manifestation bapekisaka ye majorité bapekisaka ye ntina nini biso tokondima te manifestation na biso to mpe réunion na biso bango bapekisa biso ebongo tofaka eske tokondima yango yango lelo tokutani mpo napesa bino position oyo bureau politique ya Anvol epesi na makambo oyo euti koleka na kati na mboka na biso to mpe na nyoki. Et c'est pourquoi le bureau politique de l'Anvol voudrait rassurer la population du Maïdombe et ses membres que la session du Congrès ne leur sera pas volée et elle sera organisée dans le respect des lois de la République à Nyoki, ainsi que nous en avons décidé au niveau de du parti. Et je vous remercie. Un homme politique est déterminé pour la conviction naïe, parce que les acteurs politiques, ceux qui ont lié Kakabo, ceux qui ont Mounimutu, Akoroba, Akotala, Atali gauche, Atali droite, il n'est pas fixe. C'est Kazana Likamumoko. Annonçati que Akokende Nyoti, Aouti Korobayango, est-ce qu'Akei, toi Akeite, ceux qui accueillent, Nyoti est lui Zate, lui n'avait pas na bango. Hein? Lui n'avait pas na bango. Nyoti est dans territoire à Koutou. L'ancienne bande de la Maïndombe. Ndenge nini Delice Sanga Yambamaki, Bolanda. Anvol ezalika na Kinshasa te, Anvol ya na kati na mboka lelo toza na province ya Mai-Ndombe pe na pesi bango merci mingi po na soutien balakisi na koya ebele boye koyamba biso. Eri kolakisa boye koboya oyo babengi droit ya manifester to pe ya réunion bakomi na constitution na biso soki olingi osala réunion osala manifestation okomeli bango il faut pas autoriser bino yango biso tosalaki tosepeli ke lelo na tour oyo batosi yango. Merci.
moto nyonso na kati na mboka na biso atosala yango kotelema mpo na constitution kodefendre constitution bozali na yango yango nde ekopesa lobiko lekolo na biso ezali boye te moto abangisa bino te mboka oyo bakutaki yango bakotika yango biso nyonso ezabo tokendeki demokrasi ezali te mpo na kopesa bato bokoti topesi bato pouvoir na kati na mboka na biso mpo na mbongo wana ekota mekasi namoni nayaki awa na nyoki na 2010 nazongi lelo est-ce que nyoki échangé est-ce que nyoki échangé nazoyoka ba même problème ezali awa na kati na nyoki ezosalanga motema pasi yango tolobi boye na kati na congrès na biso ezali renouveau démocratique transformation sociale eyali lopoto ya mwa makasi me soki tolingi tolimbola yango na lingala elingi koloba mbongwana ya solo soki oponi bakonti basalela mpe population basalela babesoin population azali na yango makanisi population azali na yango est-ce que bokondi ya lelo ezali nsima na bino bana mai ndombe bazali nsima na bino est-ce que bakosalisa bino yango tokobenga bino baso bozala na kati na parti na biso parti ya bol mpo nde bisika makanisi ya sika mpona kobikisa ekolo na biso ekouta oyo ezali bisika tokozwa programme ya sika tokopresente na eleko ya baelektio bakandida na biso bozala nyamunyamu te bolobi awa bino bozalaka fidèle mais fidélité elingi koloba nini lelo tokosolola malamu ntango tokokoma na eleko élection bisika otya voi na yo namoni bilenge bazali ebele awa ole bosanrole bokende kovote mpo na mbongo wana bokokoma na epoke wana oyo apesi yo t-shirt oyo apesi yo mwa masanga mwa kendole bomeli apres bobosani makambo nyonso nsima mikolo tozongi susu na pasi
nayebisaki bino ke na faire vivre bino oyo ekoleka na nyoki bisika mwana mboka Delice Sanga ye kosala congrès na ye ya liboso ya envol yango tozali kotuna tuna ye mwa mituna mbote mwana mboka Delice Sanga mbote ndeko Lizer outi kokoma nyoki bayambi yo mutuna liboso nyoki égale Louisa ou bien nyoki c'est Louisa ndenge bazoloba ke bandal c'est Paris mpona nga namoni nyoki eleki Louisa na ndenge bayambi biso na espoir population azali na nsima na biso avant namoni mpenza baadopte biso malamu awa eleki Louisa parce que ebele batiaki tembe bocomprendre sikoyo pourquoi bazalaki na somo toya kosala congrès awa parce que biso toka baparti ya Kinshasa te toali partout na Congo e tokotambola soki tosilisi congrès mpona kolakisa na miso ya bato te bisika nyonso bakongolais baali tokokoma en tout cas bayambi biso na ndenge pene longo bani bato balaki mingi na sepeli na sengo ya bana nyoki bana mai ndombe ndenge baye eboke kolakisa te bisika liberté yali bisika bato mayele bali bisika bato bakokanisa makambo mpona mboka bazali bango bakozala wana oyo eza quartier latin bakoyokisa bango somo te moto akobangisa bango mpe azali te omoni ebele na bango donc ezali esengo mingi mpona parti na biso en vol esengo mpona ngai ndenge baye boye voilà mwana mboka Delice Sanga congrès boye kosala congrès eza premier congrès ya parti tokoki koyeba boye kosala congrès mpona bolobela makambo nini eza ya ke obima mpe ke non le congrès a dit m'a adopté ou m'a coopté lokola candidat président de la république oyo ya bino ezalaka ndenge wana ou bien nini yango ya sika nini yango bokoya kolobela na congrès oyo omoni ndeko Elezer mboka oyo Congo ekomi kokota na mwa kokoso bato baoyeba susu te eloko ya kosala tozomona neti démocratie ezozonga nsima baliberté ndenge toyokanaki constitution baza koviole yango ya solo lelo esengeli bana Congo bisika nyonso baali batelema lokola moto moko bazala nsima na constitution mais na nsima bosengi maponami balobi baza nsima constitution il faut bayeba eloko tozolinga lobi eza nini tozoluka nde mbongwana mpona koyeba mbongwana wana il faut bato bakutana basolola na kati na baparti na bango na kati na mvolo lelo toye kocreye bacondition ya alternance mais na motuna yo otuni envolo ya lokwa baparti nyonso ekoki kozala mpe na bakandidat na baniveau oyo balingi donc wana ezali matière etali bacongressiste bango moko mais eloko biso tozoluka c'est que peuple congolais asasali musala mingi peuple congolais lelo alingi mbongwana alingi to changer alingi ka maponami te peuple congolais azosenga baélection mpo alongola baye baza na kiti wana atya bato mosusu mais mpo tokóma na bisika wana esengeli biso bapoliticien tozala na mayele ya koyeba kolakisa population nzela nini tokolanda po te alternance esalema na bosolo donc na moment oyo nakoki koloba te parce que baatelier plénière ya congrès nano edécide te soki edécide ekodécide donc ce qui est décidé ekodécide mwana mboka Delice Sanga nsima olingaki oya na mois de janvier oyaki te olobi mais awa sekonde osengi autorisation baautorize yo mpo ke okoka koya koorganize congrès parce que nga natuna mutuna na vice premier ministre en charge de l'intérieur alobi okomaka te yango peut-être esalemaki te yambala oyo okomi siko bon vice ministre intérieur nayebi te so acontrôlaka mpena intérieur hein? Donc il faut yebisa ye acontrôle mpena intérieur parce que soki atuni baservice na ye tokomaka e biso toya bato akosenga autorisation te moto akomonela biso na mboka oyo aza te deya mboka na biso bakoko na biso batiki yango motu moko te akotelema na mibeko oyo ekomami na constitution aloba tosala na lolenge mosusu na constitution balobi boye olingi osala réunion na yo olingi osala manifestation okosala déclaration ngai naza na autorisation akosenga ministre te etali ye na nini ye il faut akipe makambo te mboka etambola na ndenge olongo bani bisika bato baali badroit baliberté ezala respecte wana seka yebi bulo na ye te donc il faut yebisa ye ke toza na autorisation akosenga ye te ndenge tosalaka liboso nayebisaka bango toboyi ebele ya population to expose bango parce que misusu baokanisaki no ozoya na loyenge tozoya na loyenge te yo moko yo vivre yango bato baaki plein bayi koaccueillir biso baza kosoutenir bacadre na biso
na tina nini parce que balingi mongwana na tango biso lobi bo tozokende bisika wana bango tokomeli bango commissaire spécial na bango akomi alobi balongoli ba pancarte banini oyo visiter na kati ya ville balobi tokoki kosala réunion na biso te il faut bango basala nanu dialogue yango minini eza institution soki bino bokosola bosola na bino me biso kati ya dialogue te dokoya masolo na biso te etali biso te do bokotelemisa mboka te parce que bino fo bobeta masolo na bino botika biso tobeta nde masolo na biso na kati ya parti na biso tokomaki information baboyi batindi basoda yango nalobaki toza bato ya boboto toza bato ya kimia nalobi nakokoma lisusu me na mbala oyo soki baye bakotia biso mpe totie yango tokisi toprouve lelo ke ntango oza kobunda mpo na liberté na yo okozwa raison et puis en vol il faut boyebaka eza grand parti ya proposition na kati na mboka na biso liberté ya manifestation bango bakopesa biso cour te parce que biso mutu toye na loi ya liberté ya manifestation toyebi ntina na yango donc tokomelaki bango donc yebisa mutu na yo ministre atuna bato na ye awa mpo bayebisa ye mosala ezoleka ndenge nini bon monike bazocontrôle venda te tokomaka et puis mutu na akomaka ke ye ayebisaki ye baempêche biso tosala réunion donc monike na place wana mwa mbebe yali mpona nini oponi kaka nyoki eza kutu chef lié ya territoire te nyoki eza chef lié ya province te baninga basalaka soit na capitale soit na chef lié ya province mais yo luki kaka mwa cité moko boye mpona nini opere choix na yo mpona bosala congrès na bino epuis ya liboso kaka na nyoki d'abord il faut yebake mpo na nga nyoki emérité pene ezala ville nango ya biloko ebele baotya baville wana nyoki eza pena na bacapacité tout eleka comme ville ya mibale bon soki bino bofingi bato boyebi non bango baza na cité nga naza élu ya intérieur ta mosusu bofingi bino mpo bino bofandaka na ville bofingi biso babola bo biso babola to ya problème te mais tofandi na population bisika baali toye kotala bango tofanda na bango tosolola mpe na bango parce que politique oyo ezosalema na kini oyo ezotinda mpendake majorité aire moko abebisaka ke bwanya pene eza na mutu na bango te c'est quoi omona gouvernement bakozwa mbongo bele basala balabala batie boyo 60 millions oh immeuble intelligent oh nini mais na bainterero eza bakongolais te baokipe bango jour nini nga nayaki awa na 2010 baproblème oyo nakutaki na 2010 nde ezali ti sikoyo ça veut dire ke mutu moko azokipe bango te soki biso balobeli na bango toyebisika bazali te nana koya tozela belge azonga susu awa lokanga na kozela belge te do yango na ye envol eza membre ya envol ezali parti membre ya dynamique de l'opposition banda tokiti awa système ya lisu likolo ya lisu namoni kaka idemo c'est l'unique parti allié ya envol ou bien c'est parce que na nyoki baparti mosusu eza te eza kaka envol peut-être na idemo comme parti ya mibale to eza ndenge nini parce que namoni quand même après envol namoni quand même moi drapeau moko ya udemo moi nzembo oyo epesi biso nostalgie ya époque wana nostalgie d'époque wana bon alors non nakoloba boye d'abord awa nayebisaki baninga na dynamique oyo ali prêt aya parce que politique akosalaka mpe na kinshasa kaka tofanda na kinshasa tootikela bango mboka eya faux il faut toyaka mpe moko na kini moko mpe na intérieur mpo na ngai nakanisi kobikisa congo eza kaka kinshasa te kobikisa congo ezosenga na biso tozala partout ya mibale chaque parti aza na implantation na ye il faut tuna bango mais en tout cas bazwaki bainvitation mpo baya bastructure na bango mais c'est oyo nga na lobi oyo nga na yebi en vol tozalaka bien implanté na mai ndondo oyo nga na yebi nazotika yo parce que namoni mpe oza mpe ya kolemba question d'actualité Corneille nanga asengi mwa transition ya moke alingi azonga na cour constitutionnelle pour que parce que moyen eza te na fichier oyo réaction na yo eza ndenge nini tokobeta masolo lobi okoyoka réponse na ngai parce que toosolola na likanisi moko nakopesa na baninga na ngai na kati na congrès soki bandimeli yango lobi okoyoka position na ngai mais eloko nakoloba eza mbeba eza mwa recul mais il faut bayebaka boye soki bango balingi babima na constitution biso tokotikala na kati soki bango balingi babima bakobima me bakotika biso na kati nayoki ke bazoprépare docteur Mukwege aza proche na bino pour que
akoka ko gérer moi makama maponomi prochainement. Congo est un talent ébélé. Docteur Mukwege, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour Makamazo Nakati Namboka Nabiso, c'est une grande personnalité. Donc, moi, je n'ai pas vu la proposition, moi, je n'ai pas commenté en Ouezate. Mais, Nandenge en vol, toko pesa o biso toko kanisa lobby, toko beta penda doko Hollande. Merci beaucoup. Hollande. Voilà, bande konanga. Wana bolingi to sala commentaire ni tomona kina era kozonga. Tomoni ya moko bache 4 soki 5 drapeau ye wana koleka ka batu 3 bazolande batu 3 bakolanda ye na sima azipe kamera filme ye papa wana kamera ndazo kotsa na bato bayaki kotika Delice Sanga jour azozonga mena sima yake o wana na adresse ndenge boyoki mwana mboka Delice Sanga lobeli bato premier jour message na ye oyo apesaki tango awuti kokita na nyoki mais bagie kokota congrès na kati ya congrès wana baparticipant bazalaki ebele bao bautaki Kasai bao bautaki Boye bao bautaki Poto kamera na bino na gelor muya na système ya lisu likolo ya misu mibale ezangaki te kozwa bango na lindi bolanda voilà mbote papa Mbote ndeko. Yo zanani. Ngai nazali komo na ngai Bolampembe Joseph alias Lobi Kongolo. Oza membre en vol? Oui, effectivement, naza membre te mais naza président fédéral ya territoire ya Inongo na kati ya parti en vol. Voilà. Congrès na bino ndengo zomona eleki ndengeni. Congrès eleki nango kitoko na elengi moye kutu ya ko exprimer to ko expliquer elengi wana te parce que eleki kitoko ezala na ba angle nyonso oyo koki ko kanisa pe o batu koki ko kanisa to moni ke eleki nango kitoko ya koleka mais eloko nini ya sika oyo bo porter na congrès na bino par rapport ya parti na bino bon eloko ngana koki ko expliquer yo kutu ezate yo tala kaka na kati ya drapeau na biso ya envol okomona kuna baza kokoma tous unis pour le progrès c'est-à-dire eloko moko dans l'ensemble wana eza kolakisa ke ya solo eloko ya malamu ezali parce que eza nde toye ko combattre contre makambo nyonso omoni ya mabe nde poto progresser yango na moni ke nyonso pe leki kitoko soki nzambe atie mokano oyo abiso bato totie manso baleki kitoko ateloko mabe ezate voilà tozali kozwa ndeko eza premier congrès ya envol yo oza mutu ya ATD est-ce que tokoki koyeba le pourquoi ya présence na yo na kati ya congrès oyo soki bozobunda na nyama makasi lion bozala mibale bato oyo baza na vision moko po ntango kotuba ye ube ye akangi yo nakufi ye akoya kotuba vision na biso yango wana na politiki ya mboka oyo kozala yo moko te soki oza yo moko okolonga jamais il faut bozala ebele bato bozala na vision moko voilà pourquoi toye po nga naza secrétaire permanent mokonzi na ngai José Makila Soumanda moto aza na ye Delice Sanga donc il y a deux partis envol et ATD ndenge ba parti yokani il faut pas bakonzi ba yokana ndenge bakonzi ba yokani il faut ba biso pe to yokana pour dire que parti moko ekoki kolonga etumba oyo te parti moko kolonga etumba oyo te mais eza congrès na bango bino ATD bokobongisa bino congrès mokoloni yo ya biso za kala mingi te mais ndenge tobotami bango babotami avant biso yo ndenge nasala anniversaire na ngai avant bango basalo ya bango anniversaire na bango oyo ya biso mpe ekoya yo mpe ekozala po toyebi place totio na motema na biso lecture nini ozosala na congrès na bango eleki ndenge nini selo yo nasepeli makasi oyo balobaka impossible ezalaka possible bato balingi bakotisa biso na biloko ya nini ya trifouillage et tout ça omoni lelo tongi tosilisa yo moko oza témoin journaliste ya makasi oyo bato bandimelaka makambo na yo ozoyebisa bango tala ndenge ezali yango tozosilisa donc vérité eza côté na biso mensonge eza côté ya bato oyo balingi tosala biloko te merci beaucoup merci beaucoup voilà bandeko ezali musala bino botinda biso tosala yango tozali kozwa bandeko mbote ndeko mbote papa yo zanani
Nganaza président ya section Envol Nyoki. Lelo mokolo asuka ya congrès na bino ya premier congrès ya parti na bino impression nini ozana? Impression nazala ngo ezali boye. Lelo ezali mokolo asuka ba atelier elekani kitoko ba thématique nyonso 4 esali mosala kitoko. To sepe na ba résolution nyonso o ezwami na niveau ya ba thématique wana. To sepe na ngo soki vraiment ekozala mise en application ekozala kitoko mingi pe espoir munene pona parti oyo Envol. Résolution nini oyo sepeli nango makasi parmi les résolutions? Expansion ya parti à travers l'ensemble du territoire national par exemple. Yango nde na sepe nango makasi po parti ezali ko ezali te ke ezala confiné na place moko, il faut ezala ezala partout na ensemble ya territoire nyonso, ba province, ba territoire, ba secteur partout. Parti oyo comme Envol comme. Boponi na kati ya congrès boponi candidat na bino na élection présidentielle te soki ekosali. Bon nazalaki na thématique wana te. Moi na répondre nango te, donc nga nazalaki na thématique organisation et fonctionnement ya parti. Nazalaki na organisation oyo esali ko délibéré président national ya parti te. Awa na Nyoki toyebi ke balongola mutu moko azalaki makasi ya abima na Envol balobi après eloko wana Envol les autres représentés et le comme côté parce que mutu amakasi alongwa. Bon mutu amakasi alongwa te, pour au contraire makasi eza Envol eza makasi siko l'air wana Envol ezaki association ONG. Donc par rapport à ndenge Envol et comme lelo parti politique force yango eza nango na Nyoki na kanisi ba payaboye ebele ba moni ndenge nini Envol eza na pression ezali parti moko eleki visible na kati ya Nyoki nde tozoloba. Pour namoni tozo préparer changement ya mboka na biso. Tozo sala ba projet de société. To sali déjà projet de société ya parti ya biso. Na sepeli nango mingi. Na kanisi tokozala ndenge toza te na ba année à venir. Mboka na biso ko changer. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi tozali koko bakaka kozwaka ba impression. Mbote ndeko. Mbote ndeko yeze. Ndeko yoza nani? Dadi Itao, naza représentant ya Envol France ya Envol na France. Voilà, merci. Boyaki e makambo ya premier congrès na bino tozana suka sentiment nini impression oyo zanango actuellement par rapport ya nenge congrès na bino sali. Sentiment naza nango c'est surtout le fait que toyaki déjà na janvier place congrès na biso baboyaki esalama. Toyeli sous et sentiment yo moko monaki que to sepeli mingi ndenge population et yambibiso ndenge makamunyo so salami et ça se voit vraiment que la population aspire au changement. Donc sentiment moko ya réussite, sentiment ya confiance surtout aux populations so pesa biso. Bolobi baboya kiliboso mais bandeko balobi bino nde bozalaki koluka eloko moko mpona kosala mwa succès baboyelaki bino te bamutu moko te baboyaki il y a des preuves oyo eza que commissaire spécial adjoint donc a blokaki, il y a des preuves. Donc succès oyo tokoluka kosala succès toluka kosala oyo image oyo yo moni wana tokoluka succès ndenge nini po yo moko moni image so ezalaki succès bango mo bayaka pa na ndimite bayambaka bango bongo. Donc eza nango succès te tozoluka eza réalité baboyaki mais cette fois-ci baboyi na bango te nyonso esalami sans problème. Soki succès mbe toloba pe ke surtout baboyaki mais baboyi te. Quelle est la résolution oyo est marquée au sepeli nango makasi parmi ba résolution na bino congrès? Na minute oyo ba résolution nyonso tozo ezo salama. Là on est même en train déjà de tout annoncer. Donc moyenne lobanayo ba résolution nyonso na nango na mutu te pour là en ce moment où je parle. Moko oyo sepeli nango. Moko ya oyo na sepeli nango. Délice Sanga au biso congrès tolobi il est candidat président de la République. Le premier parce que toyebi que na ndenge topesi na ba résolution to kulukape résolution msoso to sali que na ndenge to sala tout biso population to soutenir alors dans ce cas CENI pour balobi ba na mbongo te. Toyokanya tolobi tokoloba na congolais topesa 1000 francs congolais par individu pour alors topesa CENI mbongo pour tokende na ba élection pour tolingi nde ba élection soki na kokotanga vite fait na na sepeli nango pour ba résolution nyonso bien évidemment na sepeli nango parce que j'y ai participé mais na mi balé wana nde na sepeli nango parce que il faut dans la tête de ce pays
quelqu'un qui soit vraiment valable pour Namboka Nabiso. Est-ce que vous avez une résolution? C'est une résolution qui divise l'opposition. Comme ça, pour un candidat commun. Bino, les Andés Boksangani, Bobimisi a Bino candidat. Vous avez que c'est une démarche qui fragilise l'opposition. Nous disons que ce pays s'appelle... Ou l'unité de l'opposition. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. On se bat aujourd'hui, tolobi que président Kabila a aussi les mandats. Mais dans l'opposition, tokoki ko sala teka ka toponika ka mutu moko pour azana mbongo pour une raison quelconque. Donc le choix et ça la peine à idée et ça m'a ba projet et nous en vol nous disons que notre président et nous-mêmes le parti, nous avons des projets, nous avons des choses à faire valoir. Il faut ba opposant en union so ba sangana ba pona candidat moko, candidat commun, candidat oyo ezake akomema ba projet ya batu nyonso. Tolobite ke toko imposer bango sesanga azala président. Non, biso na envol tolobi candidat na biso eza Deli Sesanga, mais après il faut batu nyonso kana. Tolobite ke opposition il faut Deli azala, Félix azala, Zogi Etienne azala. Non, non, on dit tout simplement nous pour nous notre candidat, c'est normal. C'est Deli Sesanga. Nous avons idée na ba makambo to proposer. Donc il peut comme on a parti mais on a proposition, na ba projet na bango. Merci beaucoup. Merci Bandeko Valandina Bondi, système Yali sur le Coloalis, candidat na bango aux élections présidentielles, ceux qui Salimi et Deli Sesanga. Nous risquons d'avoir 600 candidats aux prochaines élections. Le Colo a totalisé déjà 600 partis politiques. Et nous allons continuer. Il y a Kosala Pambate, Bino, Lebotinda Kanga. Mbote ndeko les Yozanani. Yana zali candidat na kati ya envol. Oui. Candidat provincial et puis nazana kati ya la fédération Lukunga na envol. Na li conseiller. Voilà. Congrès na bino ezana suka, est-ce que tokoti koyeba impression na yo sentiment ni nous avons actuellement? Vraiment sentiment nanga ezali très positif et ça vraiment esongo makasi pona kotala d'abord ndenge ni population ya nyoki à répondre favorablement pour soutenir le congrès Oyo parce que va comprendre que l'intérêt na bango pe ezali inclus na kati pour que mboka Oyo ke na progrès au biso zolinga. Na ba résolution bozui résolution nini osepeli na makasi. Na ba résolution o tozui résolution mingi na sepeli nango ezali que makasi ezali koloba ke to sauver d'abord slogan o tobimisa koloba ke sauvons la CENI. Il faut comprendre parce que CENI a organisé une élection parce que azana ba moyen mingité. Mais toujours résolution moko ya koloba ke to sauver CENI, c'est-à-dire que to pousser population s'il y a moyen à contribuer pour que l'élection et ça n'a pas parce que mbongo ezate mais population bisa mbongo yemo ko investir na kati ya makambo pour que l'élection salama. Vous comptez sur quelle population ba membre ya envol kaka ou bien sur tous les Congolais? Donc voilà toujours compter parce que Congrès Zayabino, vos résolutions ne sont opposables qu'aux membres de votre parti. Non, en fait, vous voyez que d'abord envol azapona yemo côté mais envol azami pour la population parce que biso partout ça biso soit opposant mais opposition biso tout ça là ezali mingi plus pour la population na biso parce que biso toujours au nom de la population tous ça on a pour la population tous ça pour la biso mon côté envol azapona yemo côté comme parti mais envol azana pour la population. Moussa Tousala, c'est pour défendre la population et pour aider la population à comprendre ce qui se passe. Au sein de la population. Merci beaucoup. Mbote honorable. Mbote journaliste. Voilà, comme il y a un congrès au Yabino, est-ce que tu as yeba na kacha congrès oyo? Résolution nini bozui oyo au CPL na ngomakasi? Malamu na mutuna oza kotuna ngai kasi tozali nano tokobi nanu te tozali kotanga yo me oza koyoka ndenge toza kotanga ba résolution po to accepter yango na plénière tosilisi nanu te motuna ebongaki kotuna ngai soki congrès esili mpenza yo ozalaki na thématique nazalaki na thématique politique. Oui, la thématique politique, quand même, il y a des propositions. Proposition il y a makasi au CPL par rapport à la thématique Nabino. Mais tant que je vous donne mon tour, tu présenter nos résolutions dans la plénière, adopter la plénière. Vous voyez que quelque part là, ils ont battu le congrès pour la formalité, sans rien apporter.
Et puis, tu vas aller qui côté là, Delis Sanga, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il est capable de faire quoi? Maintenant, si on a annoncé déjà, Bino, que l'objet de la émission Mounen, Bokolanda Delis Sanga, après congrès, qu'est-ce qu'il nous a dit? Lecture naïe. Mais on a dit Kolanda, tout n'a qu'à Bango sentir nouveauté, bien que en vol a eu résolution, décision à Kokita dans toutes les provinces pour nous vulgariser vision ya Bango. Mais le qu'on a Koloba, au yébi que na Kinshasa to tondi sa ba preso, to yaka ni ba CG na Bangote, ni ba membre ya ba parti na Bangote, ba preso ka ya ba télévision. Wana zolo banana na mututa. Mais caméra na biso ekendaka pona kotali sabino qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Ba o ba pekisaki Delis Sanga Kokita bazaki na raison to tort. Bazaki na raison pona nini parce que bazaki kobanga. Kobanga nini oyo boko mona. Omani mutoye et pas na bango te yake bakoya ko yambaye parce que ezakwe na bango. Bazwi tipo ibacheli. Alors que si kawana ba débaucha yepe mutu à côté de la majorité. Et les gens croyaient que ça pouvait bouger. Actuellement, ceux qui m'ont a besoin d'ici à se présenter comme candidat. À cause de combien de voix? Kaka yewa lo mutu azalaki na envol aki makambu yake congrès envol inge salema lokola commissaire spécial adjoint allez abimisi licheti. Et c'est ça la qualité des acteurs politiques. Et ça passe si bandeko yanga. Et ça passe. Félicitations à moi Mboka Delis Sanga wana mutu msusu avandi alobi oyo azalaka journaliste to azalaka propagandiste to azalaka nani nazalaka nyonso pesanga kombo ndenge olingi yokani si je fais des histoires pour plaire à qui? Pour te plaire? Boni papa vanda na seti Bao bimisela biso ba journaliste église au milieu du village ngana za église au coin du village ngai o salele kwa malamu na lobi o salele kwa malamu oza convaincu na makambo ko sala na tali na lobi oza double face na lobi na yo aventurier vanda kuna a Kinshasa tango ezo kufa tozo mona ba Eli ya Kinshasa tozo mona ba oyo bazana sentiment ya ko postuler même ko bwaka ba brikayu na banzela yango na lobaki na sapuka limasi likamba mutolu awa wanga te kufi choko banda ko jite pana bino na hélicoptère soki ezalaka mikolo yake bazo déposer candidature ya ba député provinciaux mbelo moni bato bazo kita tokoya kopesa bino transport tokoya kobongisela bino nzela tokoya kozongisa courant baventurier mais zana bakwa ezwa bakombo yango na yebisaka bino ke deke batangi Louise bakomona nani mais Louise existait na naissance ya Delis Sanga ezalaka ana Kinshasa ezala ba quartier deke batangi boy Kingabwa bakomona nani batangi Lukunga bakomona nani soki balobi bandal mutu nanga oyo akima deja ata soki olingi ete soki akiti na bandal soki otunika mutu ya bandal mokonzi ya bandal nani bakopesa yo kombo mokonzi ya Kingabwa bakopesa yo kombo. Félicitations à moi Mboka Delis Sanga. Maintenant lobaki na ba journaliste ke bokotia mulongo parce que na évité si vous communiquez pour qui, mais moi je communique pour les Congo. Mais loko na koloba bandeko yanga ba transco oyo komi loko l'esprit des morts na mitu ka sep oyo lingi ko bimisaka ba incendie pona ko bomisaka batu aucune sanction oyo zozwa bitumba chaque jour bino batu boko tindaka batu a transport voie de communication bitumba chaque jour entre batu na bino wana na batu ba moto bitumba chaque jour ndenge boko mona wana ela rango bozwa ka bosaka ngwapi banzela yango ezokufa eza pasi nalekisaki elema ya boxeur moko capitaine ya Léopard Box ndeko wana azwa likama depuis 7 mois maintenant liso ezopola on ne fait rien se contenter kotia yao balobi transfert ezali on ne veut pas lui accorder une possibilité à abîme. Mais je me demande ceux qui tozaka ba congolais ou bien tozana biloko mususu to bomba na système ya konyokolama na entre biso moko
tokoya kozongela yango bandeko na ngai tokoya kobeta masolo ya élection ya bagouverneur mais je vous annonce déjà que tokoyamba mwana mboka le prof Matungulu oyo ya parti Congo na biso tokoyamba mwana mboka Adolphe Muzito mokonzi ya batribune tobeta masolo benda mais yo okomela pema